Personnalité. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Na kati la personnalité TV, 42 Sarabino Mbo, Kelengi Mbo, Kelengi na kati la personnalité TV. En tout cas, tozo koba kukomisa Mboka Elengi, tozana bino toujours na makambo ya etali mapangu et bongo lelo toza awa na kati ya ntele na kimpoko. Tozo koba ndene bisara bino en tout cas ti na ti tozo koba. Awa toza na 3e place na biso en tout cas na kati ya kimpoko na nganda mosolo masolo eza kitoko match eza o toujours na mama Belinda ndenge na ebisaka na bino na kati ya la personnalité TV femme noire femme africaine elongo na ingénieur Metintima batambolaka bango moko te batambolaka toujours na ba commissionnaire o bayebaka masolo ya mapango en tout cas tant bomona ba commissionnaire na kati ya la personnalité TV boyebake baza ba commissionnaire moko ya ba problème te baza ba commissionnaire o basalaka penza mosala mama Belinda tozawa na 3e place betela biso masolo po wana olakisi biso ba place ba 100 sur 100 200 sur 200 en tout cas betela biso lopango eza combien de mètres po nazo banga to kara 300 betela biso non liso ba ma copine na biso nyonso to baza libanda tozo sepela na bino po boya pe na pays na bino boya kotonga awa tozaka toujours na mabele ya Kimpoko mai pembe awa toza na 25 mètres sur 40 bati yango kaka 10 000 au débattre boya kotonga na mboka na bino Kishasa botika kofana maboka bapaya boya nde kokitela biso koto tozala biso nyonso tosala musala tokangama ekozala esengo makasi. Mama na ngai olobi batiango 10 000 au débattre 10 000 à discuter plafond nango pensa bozo suka nango ndenge bon plafond nango tozo suka na 8500 suka na 8500 et bon soki muto akiti mo mokie na sa 8500 toza covid toza na période de crise bisango zoate bon surtout mikolo toza na coronavirus tozo sala tese mutaeza na 8000 tokoki kozwa mbongo pa peto libérer biso ba commissionnaire moi peto fanda boyezate awa ezo mesurer combien de mètres sur combien awa toza na 25 mètres sur 40 25 mètres sur 40 oki koyeba bisike bandi noko ya otelemi moi pembeni wana comme ça bamona bisike bandi esiko bomoni ndeko na biso mobali azokende atelemi alati Lacoste eza limite esika lopango na biso ebandi ebongo esika bomoni papa azokende vraiment tina matiti wana esika atelemi eza esika lopango limite na biso et sukeli suka nango mama azotambola mama Belinda azolakisa bino esika ndeko atelemaki mobali mama azokende na kolakisa bino bandeko banza la personnalité TV en tout cas tolela bino ya trop tozo sepela penza kosala musala ensemble na bino tango bino bozo tinda batu esika ndeko mobali akomi esika ndeko mobali akomi ezali esika limite ya lopango na biso esali nini esukeli en tout cas na sir bomoni lopango eza penza munene eza mulai esika pe papa telemi kuna na likolo eza esika lisusu esukeli na sir bomoni ndenge bandeko balandi apepi bino ndenge papa pepi bino atuke eza esika lopango na biso esuki ka ndenge bozomona ba voisin bazotonga bandeko baza libanda mboka nde bazotonga kotoyo atuke eza kote moko ya kitoko eza na paysage moko ya kitoko de esika na telemi so na tali liboso na nga nazomona fleuve donc eza esika moko kitoko eza na paysage moko en tout cas ya malonga place bozomona pembe wana ezo
pesa kuna ezande fleuve eza fleuve vraiment en tout cas na sur bomoni paysage kitoko na kati penza ya Kimpoko en tout cas tozo benga bino to bengi bino bana poto ya solo to bengi bino bana poto bajika na biso en tout cas to bengi bino boya kutonga bana poto bolala te bolamuka to bengi bino boya kutonga na kati ya Kinshasa tozaka na besoin bino nde botongela biso Kinshasa parce que bino nde batu bozo tonga na kati ya Kinshasa donc so totali très bien to landeli ezaka bana poto mutu botonga tuka bana poto tokoba ko benga bino bokoba toujours kotonga bokomisela biso Kinshasa elengi kaka ndenge kalezaka kini la belle toza penza na besoin bino bande kwa poto boya kotonga c'est la biso kin la belle ko balanti tozo koba toujours na kati ya Kimpoko na nganda musolo car ndenge to bisaki bino to ka tozo koba toujours ti ndenge na bisaka bino to kotambola ti en tout cas bangonga na biso to disposa ka yango po na bino bande ko na biso bozana libanda mboka bokoba koya kotonga na kati ya Kinshasa na canal na biso tango to lakisaka bino biloko ya kitoko. En tout cas, toza déjà libanda sans plus tarder tozo kota on est aquí toza kibongo na avenue tozo kota déjà na kati ya lopango na biso et bongo awa to koti toza toujours na mama Belinda yende mutu penza azotambwisa biso ye mutamemi biso na kati ya nganda musolo aza 15 ans voete donc ayebi pena terrain oyo très bien koleka biso na bino bato boza libanda na biso bato nyati mabela ayenda leki biso mama betela biso penza masolo bande ko balandia la personnalité TV na poto esika nyonso ezwami partout dans le monde o bazomona yo bayeba tozo sa nini bon bandeko na biso baza libanda ba makopine na biso bino mo bozomona ka ba terrain tozolakisa bino awa toza na mabele ya Kimpoko pasa 1 e Kimpoko mai pembe esika tozali awa toza na terrain eza 20 mètres sur 20 babandiango $4500 au débattre boya kotonga nde na mboka na bino na mboka bapaye kozala kitoko te tozo vite bino boya kozonga kaka sur terrain na mboka na bino mboka elengi tolingaka ngo bongo en tout cas mboka ezokoba koza elengi nebike bana poto mutu bazosala po Kinshasa ekoma elengi ezonga kitoko mama bolakisa biso kolakisa biso ba mesure ya lopango esika ebandi na esika esukeli. Bon, lopangu eza 25 mètres sur 40. Mukolo lopangu azoteka 20 mètres, yepe azotikala na 20 mètres côté ya ciment, déjà bandi pe déjà kotonga, mazoteka siko côté ya liboso. Ye moko atikali côté ya ciment, aza pe sur place awa. Balakisa biso no 20 mètres ngo e bandi wapi? Bon. Esuki wapi? Balabala yango mais 20 mètres to côté ya mètre tozo mesurer ti sika 20 mètres kosuka. Nde tokati ya tikali na 5 mètres ya kobimela po eza 25 mètres sur 50 ya zoteka 20 mètres sur 20 ya zotikala na 25 mètres sur 20. Esika bomoni papa telemi eza esika penza esukeli esika papa na biso azoteka esibandeli wana ebongo eza ti na suka kuna esika zolakisa loboko na sur bomoni ba matiti eza wana eza esika esukeli et puis et continuer na sima na biso ti libanda na balabala na sur awa kandenge mama Belinda uti koloba soki oye batangeli yo ba mesure eza te ke bakosa yo batangeli yo ba mesure na yo et puis bapesi yo mama nanga lopango eza na problème te eza na problème te po aza voisin na biso tozofanda ne toza esika moko aza papa na ngai nde mutu azokata nde azoteka eza na rancune te. Ok, bongo courant na mai ezaka ndenge moko ndenge olobaki to koto courant na koti toza na courant na biso pe toza na mai na biso eza pembeni awa toza nzinga ka toza na mai awa. Ok, bandeko balandia la personnalité TV en tout cas et commentaire il y a trop isaté tozoko baka ko benga bino en tout cas bo s'abonner il y a trop na kati la personnalité TV pour ko bako sala ba découverte ya mapangu na ba reste ya ba commune mususu pe biloko mususu o nanu bo monité bandeko balandi na sur bozomona déjà esikoyo ezaki déjà bazotonga
ma bazoteka ngo car nde toyebisaka bino Kinshasa mboka elengi tolingaka yango bongo osombi otongi oteki so po moni ke otongi na ote oteki na yo oteki en tout cas tozo continuer toujours na mama Belinda na sur bozomona ba voisin bazali bisika nyonso en tout cas ba construction ya bien ba tol bien on a tol Nigeria en tout cas ezo salema car ndenge yo lingela na sur esika bomoni ndeko mobali afandi na bordure wana ezesika lopango limite e bandi et continuer ti esika papa na biso atelemi kuna asuka kote baloni ba masango na sur bozomona papa na biso azawana et bongo et continuer ndeko na biso mobali aolakisa biso esika ezosukela ndenge bomoni azotambola deja po alakisa biso esika limite ya lopango ezali wana tozotambola toujours toza derrière ndeko na biso pona kolakisa bino esika lopango na biso esukeli limite na yango na sur na mosika bozomona te tozopusa na mwa pene mpona kolakisa bino mpenza esika ndeko na biso azali na sur banzete mpe ebele banzete mbila kuna na suki esika bomoni eza limite ya lopango na biso esika esukeli na sur bomoni toza toujours na mama Belinda ndenge toyebisi bino en tout cas lelo na kati ya Kimpoko toza na mama Belinda mbokele na kati ya la personnalité TV mama Belinda beta masolo kolemba biso te kolemba la personnalité te en tout cas nobike olobi ya trop mais continuer ka koloba ba ma copine na biso ya libanda tozo bengisa bino kaka na mboka na biso Congo boya kotonga tozaka na mabele ya Kimpoko toujours tozo lakisa bino ka ba terrain toza na 26 mètres sur 56 toza na 4 chambres salon plus 3 chambres salon cuisine bazotonga batia yango 45 000 au débattre tozo bengisa bino bandeko boza libanda boya vraiment totonga na bino to simba mape totonga mboka na biso Congo totonga ka kuna te toza na posta na bino ka na Kinshasa boye kozala kitoko makasi ba makopine na ngai mama Belinda au lobby 4500 45 000 oui 45 000 dollars à débattre bozo suka nango combien bon ko suka nga batu naza commissionnaire mais ba puis na bango suka to na famille malela papa honoré contre maman Mado soki ba kotela biso pour ya suka combien mais puis na bango suka bazo balancer ba 38 tante pe kuna koki kozongisa maloba OK na sur boyoki ndenge alobi ndenge mama Belinda uti koyebisa na bino en tout cas lopango oyo mama yebisa biso lisusu ezo mesurer combien de mètres en tout cas bandeko bozala attentif bolanda ngo na bokebi ndenge mama Belinda zo pesa ba mètres ya lopango puis na prix ndenge batieli bon lopango na biso na mabele ya Kimpoko eza 26 mètres sur 56 batiango 45 000 au débattre. Ce que prix nango ya suka tokoyo ke pa madame Mado mutaka contre malela honoré bango ndia tubakopesa biso prix na bango ya suka. En tout cas babi papa na maman ndem tubopesa biso prix na bango ya suka bakolo lopango bakolo mabele bango tubopesa ezango problème te en tout cas ezaka likambo ya lisolo ya moteki na mosombi mwana pe yo aza awa sur place ya yebisa biso nanu papa pe aza sur place bono so bakolo mabele en tout cas bozo suka nango combien po mama Belinda a tâtonné koyo pesa biso plafond na bino. Bon, merci beaucoup pour la parole. Ezalaka nde les clients ko yande wana nde to yeba nde ya ko débattre parce que eux ezaki déjà avantage ya ko sala musala belé na kati ya lopango. Si déjà to sali to tongi déjà libulu ya toilette, 3 poches si la to sali malgré tout to tongi na banda kuna ngote mais eux ezaki nécessairement yango déjà bino mo bozo mona na milili. Ce qui m'a solo ya ko solo là, on est sur le terrain
ba mama commissionnaire pe bazawana biso pe tozawana toyeba ndeni to planifier te loba no mwa mukie oyo zolinga wana zongisa no mwa liloba OK bon to zongisi na biso maloba epa mama Belinda a continuer ko loba na biso ponde ko lobeza kalikambo lisolo kande na biso bino to capri e bangisa bino te bande ko bozali banda mboka pri e bangisa bino te liste ya dot bazo discuter mwasi o ba okene na ndako libale bongo biso to discuter te na lupango to discuter mama loba bon bande ko na ibo banga prité toza sur terrain awa papa mukolo lopango azali mwana ne ya mobali toki ndenge ya lobi mais bo banga prité babandi $45,000 au débattre pour eza 26 mètres sur 56 mais soki mutamonani na ba 38,000 tokoye bandeni ya kosolola na papa na mama na bana na ye to e bandenge nini bakoki kozwa mbongo bo banga prité to kosolola na biso en tout cas na sur bomoni pendaku izali ndako ezali bazoteka na ndaku en tout cas totambola tolakisa bino sima ya ndaku ndenge ezaleli kaka dombo kelengi vraiment bokelengi na kati ya Kinshasa tozokoba toujours na mbokelengi na rythme nango atoza na kanda oseka kaka en tout cas biso to mesana bongo tolingaka ngo bongo tosekaka déjà tosekaka pona kokimisa AVC tuka tozo benga bino bandeko bozali banda mboka boya ko